mais mimi nga sona ba nemli mo gege est-ce que peut moi pasteur moi lo mote po et puis que comme on a kata clip wana do essaye ma quel est l'effort d'album metto mo mi do baxle que mo bakisite mon pasteur n'a pas ça nga ba plan ba viva le monde entier binomo bo mo na ngati Mbote bande konya so bolanda sur 3 fois W bomoko ya mboka kande na tolo bakivala to na Lille ba bianel kakiti na Lille to e kanga mo banyama mike na Dunkerque oh to tambola raté bino de tembe mikolo vraiment babi Patrick Momo na JPK biso to na vitesse avec le catalysme to un anniversaire vraiment moi to béate parce que la surprise mais na moni mutu moko avima makasi na ebate so na monela wapi elongine zo lobelanga quelque chose mais faut na bende non na mo mupanzi to développer nanu pour elongine na molonze ba kota ba gege mais na vraiment sûreté ye mo fois kota to développer on mo amke papa na biso ya pomba to bengo pomba nga champion mucha frale nga mais wana mlimo ba pomba boye nga champion champion na mo l'honneur na mono quelque part na clip mo boye ko expliquer biso de nga premièrement là champion na kata France au Bundape bitumba non mambo ba clip puté mais on a tout no Bundape bitumba nga champion du monde français donc quand on parle de la boxe française on parle de Yuri Kalenga. C'est pas par rapport au clip ou image. Mais ngana lobi que na mona longina yo quelque part. On sent ba clip nana. Na la fouine. Na ba rappeur belé na France, les meilleurs rappeurs français. Ben voilà ce qu'on wana ka ndenga na onga na mona ka na clip à Moïse Mbié. Pasteur Moïse Mbié. Ça c'est commis. Na commis benza. Pour tellement na salué ba clip na ba artiste belé pour moi pasteur Moïse Mbié, c'est un pasteur mais premièrement, il a l'art d'être un artiste réputé. Sikoyo, babi sans polémique, mon pasteur aussi, voilà, Moïse Mbié. Yo mo ebika ndeza masolango. Siko na ndengo tourner quand même clip na pasteur Moïse Mbié, quand même bamili mo gege na banini ba gege quand même. Est-ce que yo kakiango? Te pasteur Moïse Mbié salam salane bien. Onyo solo basi mes anga ba jaloux. Pour Congola linga Congola progresser te. Soko comme pela pour mikolo pasteur Moïse Mbié ali na ba jibe na ba wera. Siko ndeni yo poko kota pena jibe na wera na kata haute comparison na pasteur Moïse. Pour moto vidette. Moto vidette donc Moïse n'est pas donc gege koti pe na mni mwanza. Alors confirmer pena gege. Putain, Regina Victor X6 babi. Mikolo ngaka na bomoko mboka so na liete na boira te. D'ailleurs vraiment confirmer pas gege pour mikolo pas bête chemise avec ça babi non mami wa ta sirène. Kaneto me mami no na vitesse. Donc yo vraiment bête so na zo ki on ndeni. Te za mamba so ndeni te ya mutali pamboli. Dora Monica no champion do fora na luke dora mona pena na Bible do habiter fona luka. Te pasteur Moïse Mbié non mutumo abula trop. Vous comprenez, c'est quelqu'un qui il a le savoir-faire dans son corps. Et on moni et ça l'a commencé dans niveau ana. Si ko bokuta na wapina nous est-ce que ka avandi ka boyo mo bino pasteur fona le ka parce que comme naza maître ba tu ba yebanga susu. Bokuta ndeni. Premièrement pasteur Moïse Mbié to yeba. Ye bokuta na bino ka na ba place ba gege. Depuis kin c'est mon pasteur. Et ça la geti au monde la musique champion à tel en France le seul Congolais qui est vrai champion en France c'est Yuri Kalenga. On a sina répéter na il faut ça là. On a beaucoup ça peut ba mettre sous-souté ba mettre pe baza ba mettre Maurice ba mettre CD ba te bébé baza ba ponya aponiga ba la boya ba moto yo mo me ba pi moto te la boya ba moto mais on a ba nanga même mo ke champion alto on pe ba bundare te na ebi mais na France ndé za mamba France pe na nom do liaka bon bena te na lia na ngamutu te wanga batutu na batu nanga mais ngapela mais na ndenga komba te na ndenga komba poti Moïse zodo se ka confirmer ko ko beta bango bakoya bakao na ndenge binda ya France na ndenga France na numéro 1 te na numéro 1 na beta na ngamutu te mais na numéro 1 na France d'ailleurs Moïse aye vraiment bete pour la bimzara te na bimo longi le seul abima molongi pour na bima na combat au Canada, on a bien champion du monde. Il y a boxe, on a bien
Nanzembo, Nabima Nanzembo ya pasteur Moïse Mbi. Nzembo nini? Ah, oh balo Nabima na ba temple so indeni. Limwa gege kasi wana. Expliquez biso nanu, est-ce que banana ndenge nini po okomana parce que ça facilité na yebi peut-être sont un peu non parcours na yo o banana ndeni po na bande ko nga na bundi na ba 20 mains stade de 20 mains bana yolo ba yebi bana changu ba yebi ebi ke wana champion muchafu kalenga nga benda na mema box na kata masina lelo so ba box na sens que tu ina ba mission ba mettre chura mboma mais chura mboma ebi ke na kati ote ba ebi ke ba ko comparer ko pomba po ba paquete madok do ke na ka boe do na otoka te nga na pomba te nga ba yebi mais ya moni mo ba boe ça nga bena El Toro yo ekalenga champion penza donc nga bena na moni bino boe sel nga plaisir pour moni koto na ba nord place tout ça ba talent penza congolais basé bien il faut boya de temps en temps pour bo mona rapenga na bena mona changu bana yolo ba ebi po na botam na yolo me na kol na changu bana yolo bana masina bana ya quartier 1 bitabe tout ça ba ebi que champion muchafu grand champion mais na sepeli comme on a bino faut boire de temps en temps faut boire filmer un peu na combat na entraînement mais so bengi biso biso to ya donc biso mande to be boulot de boulot mais mimi ngasana ba ne mlimo agege est-ce que pese moi pasteur moi lo mote po ebi ke ko mona na kata clip wana do essaye ma quel effort d'album meto mami do baxele ke mo bakisite mo pasteur na pesa nga ba plan si bo yo ba viva le monde entier binomo bomo na ngati oh te da boy siko yepsa sonana totonga ba plan na pesa ke na longa micro te ko longa na micro te yende mo se na nzambe te mais o te yo bia pesa ko ba plan expliquer non bisa pe ba plan yende tini sors au nom de Jésus que boyoka ndi mabe expliquer biso na yo zaki wana nga zaki wana pour bitumba te nga pona réaliser puis na za un diplôme nga en tant que te yo bia pesa ko ba plan to ke non wana ba plan na pesa so na bunda na benye pasta samelinga na pa o ke pa kao ya solo wana ya solo bo siko chemise pa utola te la biso avec c'est sans polémique na lo baram sala siko chemise on ba bio za sirène siko yo poko ta ka place wana te mon maman ba chemise za longa ba erreur de Tam muta Gérard pasteur ngam kolo na sala clip na pasteur Moïse ya bimi molongi ngana ipsa pasteur na vi pasta nga so chenga pena na ya ba réalisation ba clip nga je l'on diplôme marambo tout mais c'est pasta si j'étais là ba misa pe muso ba bimisa na ba la vosso o nini wa beta comme là on na ba sito e bimisa la polémique bimisa ko ça ne ngobeta ba sito ala nyaso ngaza mambo beta ngala bisonga na yaki wana mamisa piana to ngemo na te dande ni sko ngo sane parce que bato bota izani na ba commentaire bango bazaki na ba bango bateka ke non voilà parce que c'est que yo kitatina kin la bouche autorisée seni keba te wala nepela ta gafe na ndeni agafe ndeni wana la bouche autorisée ba vieux zoro mabia la ministre des stars batie la ministre le ministre des stars comme mon papa zoro mabia la te la bouche autorisée pété yewa pango eloni la sakeza eza uti bosko ba pasteur ba sana fula bango te mais le problème c'est que te wa pana boyango tout ça contre ba congolais ti bino ba congolais lo rebuma pour moment la po bima opela il faut finir congolais la bouche autorisée finga ndeti nini po emo kuta zo kumisa ku lukuta amati musapimo mulai mo mukuse na sepelika ko mona bino monde de la fin na bande konya so ba to tala moni sho mais non luka moni yoka non luka to so masula Moïse mbena masolo na yo moko ni ya komba so beng sizo to ya moment de la fin motolanzamba solo babi no de gege monde de la fin na bande konya so ba to landa biso en mode de la fin zara chebola ndanga El Toro moninga na mta polémique tenga na boxer donc bientôt dans le mois de juillet vous a connecté donc ba o nous balinga box le noble art suivez-moi El Toro check ça dit
Ici depuis Pocham, c'était juste pour délirer quoi. On est ensemble. C'est à délirer, c'est un solo. Voilà, merci vraiment la bande de connaissances pour biso voilà babi bomo kwa mboka moto. Oh boy, mi kunde na personne de mi beti yo moko. Ebaya ye lutala mambwe. Je l'ai dit quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bya sike biloko bya likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com. Yolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tole la ebele tola na radio bomoko ya mboka. Radio télévision bomoko ya mboka. Mudingala bobatela nga bolanda télévision bomoko. Donc yalisanga. Je l'ai dit quoi? Tosalela bomoko ya mboka. Tosana kati ya Kongo. Ba père ba mère mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batela nga yiki mvuka. Yolanda bomoko ya mboka. Idio tulombe betu mukusande télévision de Deni. Je l'ai dit quoi? Télévision de Deni di betu. Radio yoyeni ibetu. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka.